bandeko de la presse, ndenge tobengani lelo awa pour vous dire que la situation est grave. Événement tonato sala na stade de Martyr. Ezalaki bon reporté après rendez-vous na biso na gouverneur ya Nord Kivu. Ouais, asengaki biso que tout annulé, tout pour s'en l'année prochaine, le mois prochain, dans un mois, de manière à ce que tout ça l'action concertée entre la province et les ressortissants du Nord qui vous présentent à Kinshasa. Tout ça là, et le mot comme ils sont ensemble, ça y a mené pour nous en écho. Surtout que Ndenge, bateau ya Monisco, bazaki reconduit na mandat na bango. Tous appelés tana nous ya solo la na bango, na mandat na bango ya sikabazui. Pour na koyeba ndenge nini to mema action na biso yango lobi na bengisaki bino pour to s'excuser na bandeko to bisa bango ke to reporter événement na biso o to bana ko benga bongo deuil national mais soki to sala yango lobi te ke na pusi yango lelo pour il fallait to yoka nano bakonzi o ya biso ya parti na biso to bakonzi ya leta soki bakoloba nini après makambo elekaki bongo na mboka Kananga. Ce qui vous éviter, Jean-Marc Kabund, ou Azali Bongo président, a dit intérim, il a parti à Mounene, ou à Bissopé à Congo, à IDPS, parti à président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Kendaki Bongo, Namboka Kananga, à Tenaki ba discours moko, ou Ezali, non seulement dangereux, mais ekoki ko bebi sapé kimia na kati mboka Congo. Toza komi tuna est-ce que un honorable, pour un honorable petit se comporter ainsi. Makambo zali mibale oyo biso tomi tuni na kati ya likamba ya parti na biso PPRD et puis na balien na biso FCC tomi tuni makambo mibale. Est-ce que Jean-Marc Kabund azali vraiment sincère allié il y a Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, toi azali adversaire naïe. Première question. Deuxième question. Est-ce que Marc Kabund travaille-t-il en intelligence avec un pays étranger ou des forces hostiles à la République démocratique du Congo? Deuxième question. Les Cambo ezali tellement sérieux que beaucoup na la blague était pour na koloba, maloba ndenge na koloba d'habitude pour na koloba avec sérieux. Pour la sécurité de nous tous en dépend. La sécurité de nous tous en dépend. Na habité sur les bateaux, baza na bomoto, ya koyeba profondeur ya maloba. Bitumba nyonso mabe nyonso mokili bandaka nanu na maloba. Eloko nyonso esalama ezala bongo na maloba. Kabund on dirait baza pe ya koyokana oyebi nazo pesa pe mo avertissement na ndeko na bino ya média oyo aza na mo média pe yokana ka mo mingi o ba bengi Christian Lusakweno to yebisa ye keba na radio de 1000 collines. Keba na radio de 1000 collines. Boko loba maloba, boko yeba te profondeur ya maloba na bino. Maloba eza munduki, maloba eza mbeli, maloba eza bombe atomique, maloba eza bombe de destruction massive. Lorsque maloba ya mabe etiami na monoko ya batu oyo baza censé bazala ya bwanya, bazala ya mayele. Jean-Marc Kabund non seulement est fait à kofinga na ba professeur des universités, mais asengi na bana ya Kananga ba bengana oyo azobenga bétranger na Kananga. Bétranger on eza banani? Est-ce que bétranger on eza ba oyo babotama na Kananga te to ba oyo balobaka monoko moko na bato babotama na Kananga te? To komituna question. Oyo premier vice-président de l'Assemblée nationale kobenga bétranger, akobenga bapaya. Oyo il faut bana Kananga ba bengana. Bapaya ngo eza banani? Boyeba ke na mboka na biso oyo Congo eza na mutu moko allié moko ya bango ya IDPS ya lelo azaki ennemi na bango na deuxième république o babengi na kombo ya Kyungu kwa kumwanza asa atenaka ba propos ya ndenge moko vis-à-vis ya ekolo moko ya bakasaye na mboko babengi ya Katanga ex Shaba. Boyebi ndenge makambo wana esukaka na ndenge ya mabe.
na ndenge ya mabe. Maloba ya ndenge wana ezalaki soutenu epai ba voisin na biso ya Rwanda, toyebi ndenge esukaki na ndenge ya mabe. La conséquence nango eza-t-il lelo en République démocratique du Congo, nous payons les prix cher. Tango un honorable élu du peuple, premier vice-président et Assemblée nationale, président et parti présidentiel, azako tenir ba propos oyo ekoki kotia mboka oyo na moto, alors que il y a moins d'une semaine, le président de la République devant les congrès réunis abetaki les solo ya kimia, ya paix, ya coalition, ya bomoko o ezali entre FCC na cash. Biso no sozaki ya kosepela tolobi que désormais la paix est kokota. Biso bilenge ya FCC na bilenge ya cash tosanganaka. Tokutanaka na directeur de cabinet ya président de la République pour kobeta les solo ya kimia, ya la paix. Mais monsieur Kabound, bon, monsieur pour attendre mingité, tant que vous avez la responsabilité à miner ne beaucoup pesa na élève ya premier gradué en droit, ba ko to recalé à Katanaki à Zouakité, mais examen à Soukane, il faut abandonner l'année na premier gradué. C'est ça les conséquences qui arrivent. L'heure est très grave, il y a une expression très sérieuse. J'attire l'attention de la communauté nationale. Peuple congolais. Na bengi bino lisusu na bokebi botala makambo oyo Jean-Marc Kabunda kosala discours Jean-Marc Kabunda akoloba. Ekotika la sans réaction te. Peuple congolais. Je vous appelle à témoin. Peuple congolais. Bozana posa ya makila tangana mboka. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Au saleli biso discours kitoko ya kimia, to sepeli to botaki to betaki maboko. Président ya parti na yo Jean-Marc Kabunda. Azako boma kimia. Na ba discours ya mabe akosala. Ozako loba nini na makambo Jean-Marc Kabunda kosala. Est-ce que opesa qui est validation na yo, opesa qui est mandat na yo, ya koloba na kombo na yo tote. IDPS. Bino ba militant IDPS. Est-ce que makambo Kabunda koloba bozako cautionner yango? À la communauté internationale, on vous appelle en témoin. Pour ya touro yozala susu malobana malobate. Les actes vont être posés. Les actes vont être posés. Makambo Kabunda koloba. Boza koyoka yango to boza koyoka yango te. Radio de 1000 collines. Lusakwenu. Yo mutoleki sakabiloba loba na radio na yo. Oko mesurer conséquences ya makambo ko sala mana mikolo ko ya. Président de la République Jean-Marc Kabunda alobi toyoki to analyser, nous allons prendre des mesures nécessaires. Nous allons répondre coup sur coup. Bazala qui rappelait dans Mboka motif na bango, ils ont voté pour la Chine contre les États-Unis d'Amérique. Tant que zone na kati ya mboka boki kalata wa bakambia mapa ya pain victoire. Bauti ko kanga bango bambongo na bango nyonso balobi o bazana intelligence avec makambo koleka na Liban et Hezbollah. Est-ce que le président de la République
Koluka, kotisa plus de 2000 personnes au Bassala qu'on appelle victoire en chômage. Sans compter les 40 000 autres personnes oyo ba vivraka autour ya peine victoire, c'est-à-dire ba maman ba teka mapa na tongo ba teka mapa ba 40 000 abonnés na peine victoire, bazana 2000 oyo ba salaka o ba salarié, sans compter ba entreprise oyo za connexe ya peine victoire. Ba yo to tu ko fanda 22 ans comme parti présidentiel, to ebeloko ba benga bongo stratégie politique. Est-ce que stratégie ya bande qu'on a biso à IDPS et liyo lobake papa Mokonzi Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à tenir discours moko qui apaise les esprits et bongo ba lieutenant na na sima ba Jean-Marc Kabundu ba pelisa bongo moto? Est-ce que le président de la République n'a pas voyagé comme voyager belé wana? Est-ce que assis à Zui Makanisi avec des intelligences étrangères ennemies à la RDC telles que de la grande puissance Moussou Mboka, il y a Mboka Bapaya tels que les États-Unis, pour tout le monde, 3 ambassadeurs na biso, il y a Japon, il y a MONUSCO, il y a Japon, il y a ONU, na New York, il y a droit de l'homme, la commission, il y a ONU, il y a droit de l'homme à Genève, bazala qui beaucoup rappelé au Congo, rappelé illégalement, anticonstitutionnellement, bande qu'on a biso, partenaire na biso, il y a Cash, ont délibérément violé la Constitution. En matière, il y a rappel, il y a ambassadeur, il y a fonction pour satisfaire une puissance étrangère qui n'est pas dans notre ligne diplomatique. Réseau Pesami que Bandeko Abiso na votaki pour la Chine, la Commission des droits de l'homme. Donc, ma partenaire Nabiso va violer délibérément la Constitution pour rappeler l'ambassadeur Wana Mboka. Tout comme on a les sous moko ya ba congolais pour aza congolais aza sous sujet libanais aza congolais bongo banda depuis kala o ya bengami aza na société monnaie ba bengi ya peine victoire toti komona ba oti ko saisir ba bien na nyoso par la demande encore une fois des autorités américaines, soit disant que aza en connivence avec l'ennemi, c'est-à-dire avec les Hezbollah libanais wana to éviter za mamba sécurité talibi sauter. Mais o ya motu elingi kolobake tant au président de la République, côté Morazo Luka, de facto, en violant même la Constitution et les lois de la République, pour satisfaire une puissance étrangère. De l'autre côté, le lieutenant Naïbaza Luka, affrontement, Nabiso. Est-ce que le message est Bakanisi, message, message que Tozo Luka Bitumba Nabino pour l'Américain, Bali Bakote Labiso? Nalina rappelé Kaka, le président de la République, que passation pacifique du pouvoir en Afrique et Salamamba Libosote na RDC et Salamarape na Congo Brazza boyebi bino nyoso ndenge sukaki et Salamarape na Égypte kutu kalate awa boyebi ndenge sukaki to ko yupe ko suka malamu lokola na Éthiopie et Salami pe na Éthiopie et suki pe malamu. Bande kwa IDPS il faut baye bake awa to sangani to komi mutu moko toza na bato moko ennemi na biso ezali bongo ennemi politique adversaire politique ezali bongo lamuka na bande ko mususu oyo bazali na kati ya coalition FCC KHT. Tango déjà to koti na coalition to komi bon moko il faut to tambola likambo moko. Pona kende question ne kona biso asuka tunaki alobi que Jean-Marc Kabunda lingo réagir na obiso to lobaki. Il a rappelé que depuis le discours de Mokonzi Mboka, Tilelo, côté à FCC, côté à PPRD, dans tout ça, les déclarations, mon côté Tilelo. Bana Mokonzi Mboka Lobaki. Tilelo, déclaration, Moko et Salamité. Moutalibosa, ça, les déclarations a déclenché l'hostilité comme on a Jean-Marc Kabunda, à Salam Lobby na Kananga. A déclenché l'hostilité. C'est-à-dire, Jean-Marc Kabunda a violé la sacro-sainte parole du président de la République où l'Obama a dit bon, on a congrès devant les chambres de représentation nationale réunies en congrès. Le président de la République a tenu discours moko où le Jean-Marc Kabunda a contredire. Logique à l'Ikameli au Lobake, sur les adversaires, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la partie n'a pas il faut des sanctions et salama. Jean-Marc Kabunda doit être sanctionné.
Ce qui Jean-Marc Kabunda a sanctionné, nous allons en tirer les conséquences des droits. Au moni bitumba, tu es baratango e bandaka. Tu es barandenge e bandaka. Mais ndenge silaga, tu es barate. Bande on a vu ça IDPS baganga ba américain ba ye ba kitaki bazana nini bitumbe bandiao. Ba américain ba bombarder Kinshasa. Qui dit que IDPS sera encore parti au pouvoir demain? Qui dit que tant au guerre aussi là ba raser ba américain ba raser Kinshasa? IDPS nous devons diriger sous attaque nanga pam. Tombujimai. To moni marambo elekaki na Libye. Hein? To moni marambo elekaki na Libye. Ba bombarder ba bombi Kadhafi, ba tie pouvoir mort en place. Est-ce que pouvoir en a les deux autres au Libye? Maréchal Sissi on a commis la porte à Tripoli. À conquérir Libye Mobimba, il est aux portes de Tripoli. Tous à la banyamate, tous à la batete ya biso. Bitumba oyo Kabunda zoluka, akokoka kobunda yango. Po atangate. Matière à stratégie à éviter. À quand même conduire ma troupe à la bataille. Jean-Marc Kabunda. Tondima, bindima, ndimate. Une fois encore, Nazako benga peuple congolais, na discernement. Na discernement. Tango biso toko solo la masola kimia to boy nungu kota na mboka toko solo la masola kimia tango président de la République au sala discours à kimia Jean-Marc Kabunda ko pelisa moto alobi na bana ya kananga ba bengana ba paya nyoso na kananga bana kananga eza banani baluba basonge to bakuba Bapaeza banani, Baswahili, Bangala, Toba Congo. Discours moko très dangereux. Discours moko très très dangereux. Tous ces souvenirs makambo kaka na Katanga na Kyungu kwa kumwanza na Deuxième République. Discours moko très dangereux. Tribalisme et memaramboka dans les chaos. Congo zamboka baluba te, Congo zamboka baswahili te, Congo zamboka bangala te, Congo zamboka bakongo te. Congo ezamboka ya bangala bakongo baswahili na baluba. Congo ezamboko ya biso nyonso. Mupaya na Congo azalaka te. Tokeba na biloba luba. Tant que vous avez une opposition, vous avez un discours populiste. Vous avez pour le pouvoir. Ah, vous avez pouvoir. Il faut avoir un discours responsable. Oyako Kamba, Ekolo Mobimba. Yako Kamba, Ekolo Mobimba. Jean-Marc Kabunda doit comprendre que Congo est un balouba te. Kananga eza ya baluba te. Eza ya Congo. Congolais nyonso aza na droit ya kozala esika nyonso ya lingi na kati ya Congo. Congolais nyonso aza na droit kosala musala nyonso ya lingi na kati ya Congo. Restriction eza te. Muluba koki kozala gouverneur ya Congo central. La loi ne l'interdit pas. Oya koboya yango viole la loi. Surtout ce Gazali, président, vice-président et Assemblée nationale. Pire encore pour Azali, président et à parti présidentiel. Oye lobi Jean-Marc Kabunda, lobi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oyo et lobi Kabunda et lobi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tosanganaki lelo pona ko tirer attention na ndenge mboka ezoko kende na mabe penza na mabe makasi.
sujet est tellement sérieux que dans la posa kogangate, dans la posa koloba mingi pour sujet est sérieux. Tango bato si ba lobby, bato si ba sangani et que mutu moko aye ko sopa sous pétrole est commis dangereux. Pour mbalasima les affrontements. Affrontement wana. La masse est très facilement manipulable. On peut manipuler la masse très facilement d'un discours et échapper contrôle na biso nyonso. Échapper contrôle na biso nyonso. L'État de reprendre la situation 23, 24, 25 morts. On dit quoi? Na bateau to bakokufa wana. Tant que nous avons le pouvoir, nous devons avoir un discours responsable. Tant que nous avons nager, beaucoup nager, beaucoup nager, beaucoup soit hyperkit, ça reste encore verbal. Mais tant que comme que bobengana ba étranger na mboka kananga, ba étranger wana ningi lobanini, Jean-Marc Abouni faut à éclaircir qui sont ces étrangers au bengana na Katanga, au bengana na Kananga. Il doit éclaircir. Président de la République Moutatindi alobana baluba babengana bakuba to alobana bakuba babengana basonge to alobana basonge babengana bangala to alobana bangala babengana ba Congo to alobana ba Congo babengana ba Swahili. Très dangereux. Très dangereux. Merci.